partout dans le monde. Et là, vous êtes connectés sur Beaux-Arts TV. Un grand merci Nabino Batoubolanda Bisso partout dans le monde avec votre humble servante Grâce Mako. L'autre m'a appelé la bouche électrique de la presse congolaise. Kinshasa, na cadre ya makambo ya actualité, no tambola. Aujourd'hui, na koti na ndenga matongi. Voilà, na eko lukila bino actrice plutôt comédienne na kombo ya Nanouche Efela na landie justement na lié ya répétition. Na yo ko zoyer donc to sur la moi muketo beta masolo na ndenge to yebi na ndenge ya actualité to sur la paix par rapport ya une année ya groupe na ye lobaki voilà et nzambe alingaka confondre ba balobaka mabe pour baninga là nazo ko déjà invité spécial nanga ya lelo Nanouche Efela. Au moment où on a micro dans bongo te fona profiter na pesa. Un grand merci à l'équipe technique nanga mobimba ya Beaux-Arts TV. Un grand merci à notre papa Papi Kelly, merci beaucoup. Merci à Jérès Brador derrière la caméra ainsi qu'à Grace Parker. On est ensemble. Il est serpent. Na yambana invité nanga nepike boloba na linga koloba mi. Na vous donner mon invité. Eh, master na la fin na yo. Bolimbisi, on a bien ma bébé Bolimbisi. Nara fan na yo numéro 1. Nayamba on a nous. Bon après-midi. Merci pareillement. Merci beaucoup le on a zanda que notre beta masolo oko vanda na yo. Bonne nuit santé. Ah oui, santé bien ngolo nzambe ndinga ozomona. Donc, sur les santé, qui bien testé, au hôpital, tout le colambeto. Dans le romani 4 les autres tambola, ma beau réseau sala, mon réseau le bassin qui sentait vraiment ça va par la grâce de Dieu. Tu me souviens pas vendre santé ni nganya lala qui n'habite le quoi ça me ça n'a pas forcé kaka. Non, la santé c'est bien. Ok, merci beaucoup. Tu beta masolo ya groupe Victoria. Tu beta masolo nangote dernièrement na Canada. Tu beta masolo nango vraiment te. Comme si comme si tu bêta ma soeur. Oui, ça biso na basango ya groupe Victoria. Ah oui, groupe Victoria yango. Groupe Victoria bandaki déjà depuis 2019. Voilà. C'est que déjà groupe Victoria est totalisé déjà une année. Toujours qui dit malembe karande balobaka. Groupe Victoria zali. Excuse na inone wana boanda osaka ba rep to bo tourner déjà besoin ba pièce ele kaka. Oui, na inane wana déjà toza na inane o to sali to lekisi déjà deux pièces oyo moko ezaki tourné avant même groupe Victoria et comme groupe. L'autre est tournement qui go Victoria groupe Victoria toza na deux pièces ou d'équipe. Il y a troisième film et banda sikoyo donc et banda semaine au jeudi toza déjà na espace toza ko répéter zaki na répétition film est tourné et puis espace na télévision déjà tozoa qui en haut après quelques temps il y a un groupe il y a existence à groupe tozoa qui se passe na télévision voilà siko toza na télé toza na YouTube et puis toza na siège na biso répétition de petit biso lelo mais faut pas ça ba chaîne ba référence au mutayibi question na koti awa na ozo bango facile. Oui, référence na neti na ba chaîne kozwa biso na ndenga kin awa na ndenga kin toza na biso TV. Dans le Cannabis TV chaque jeudi à 23h et puis rediffusion vendredi à 13h. Sur YouTube, tu as Mohamed Bitumba TV. Mohamed Bitumba TV. Ok, merci beaucoup Nanouche Efela. Ça le peut parcours à Moulaï peut-être. Bah Misouba est bien pour sa star. Mais ils sont obligés de battre Misouba peut-être à travers l'émission Oyo de découvrir. Donc ça gêne moi ça la musala na kitoko na ba référence à Pessi so bolandier pour comprendre qui est Nanouche Efela parce qu'il y a tamboli beaucoup plus dans groupe théâtral Congo et pas à Herman Kasongo. Oui. Voilà, il y a des choses qui facile pour nous créer groupe ko vendre sabatu beaucoup moins le Canal TV. Bon, Ezaki facilité, en tout cas vraiment Ezaki facilité. Un jour na début à groupe na sala ke émission moko batuna nga soki eza facile en tout cas na loba na lepona lelo na lobati pona lelo na sala na eza l'essentiel et puis après quelques temps na loba donc après quelques temps une année déjà une année to monument na koli une année to monument na zoloba une année to monument na zolia fufu une année donc moi na vraiment zo benga papa donc ezaki facilité
Là déjà je tiens à féliciter la présidente Nyonso oyo garda ba groupe pendant une année 2 ans 3 ans ata une année kalokwanga ata 2 ans 3 ans parce que ils a facilité déjà ko sangisa milimo bato oyo uti ba famille différentes ye et pour montaza na éducation na ye montaza na ndenge na monela makambo ko sangisa bango esika moko bazala ata to koma tozara na posa to koma même esprit mais ça difficile ko koma même esprit mais au moins ceux qui bato ba démérer esika moko c'est qui vous a même esprit donc ils a qui facilité sur tous les plans. Ça arrive des fois pour y répétition beaucoup de monde tout est oui peut na siège oui beaucoup de monde a été tozawana chef Kalemaza to vandi pe to bimga bi bon le quoi na faut siko mbongo to vandi to beti masolo ti na biso na biso et ça là que 13 là tu vas aussi répétition 13h30 ti 13h30 c'est ici to besi beta masolo to baluki toki nando esa bango et simba kaka et puis boye pe l'autre fois boya okuti pe 2 personnes vous travaillez na 2 personnes voilà tout mususu momoni boye 6 8 vous travaillez mais au moins tout mususu bana donc on a bilongezo ya ezokende donc ezaki vraiment facilité na bi début o ezaka difficile ne début ya malamu et loko ya kana bo pété wo zonda bo pété vraiment mon temps on a vu groupe nanga na mona passe ne bandeli et amoro quelque part passe wana e bando benanga vraiment lisusu na linga groupe nanga donc voilà moi résumé à groupe Victoria. Maintenant na inano bosali boji ba sponsor ba mécène ya ko soutenir groupe. Non jusque là non. Jusque-là, non, tous en a sponsor T, tous en a partenaire T, donc tous en a soutien mon côté. Ils ont peut-être ceux qui pour production un film ils ont vraiment ils ont tout comptaront vraiment sponsoring et surtout il y a ndenge na biso awa parce que na ko ça la peut film même sous na sali film bon au producteur a payé na tika na ngam sous penelo oté même sous na tika na ngala moi $20 omoni o baki o na zoki production na sali non donc jusque là mais nzamba sali biso ngolu nzamba osala biso ngolu le ko la ngam movie na ngeza grâce sur grâce nzamba otambusanga na grâce wana o ya okutanisa nga pena batu ya malamu ya mitema malamu oyo azani pe na mbongo ngote donc namoni déjà maître Shadrack na amoni ana na mbongo ngote mais ana makanisi azana mayele ya komisa yo esika eloko oyo yozolinga pour que peso mbongo donc déjà pour na koloba likamba sponsor azati mais na konzima toyebi kenzamba wasala biso grâce tozo pourquoi lingeka osala groupe tandis que ba groupe ezara vraiment lisouté et comment ka banzondinger aux en film na yo bengi 2 ou 3 personnes ou soit aux yeux ta bana famille na bino o ba sala ko ta théâtre te o tie bango wana ba jouer mais yo préféré seulement au sala groupe au tala exemple ya ba Souza de Monica banana Fanny Maswidi to Landa o sepela causa yo moko présidente. Bon, les Camerounais la présidente, il y a groupe, ils ont ambition, ils ont et le haut, nazala lango pour ça depuis kala. En tout cas, na linga place nazana diriger. Ko konza ndenga mabete mais na linga ko diriger et puis ko za la présidente il y a groupe eza sué na nga ya banda kala oyo na banda lo ba autant convenable sina moni ki na komi prête ya osala groupe na osala groupe donc eza na ngote po na mona ki boye po na mona ki kingani azaki président po sui na sali yango po na bato en tout cas na okena nga musika te mais le quoi eza eloko na nga moko na linga ki yango voilà pour na inani ya groupe préparer nini. Pour une année à groupe, tous qui déjà et eux qui important ma casse ils qui rendre grâce dans Nzambe, couper sa Nzambe merci ba action de grâce dans Nzambe. Une année parce qu'ils a facilité, donc qui retraite comme il était prévu, donc il retraite, il y a raison à retraite même chose qui ça la action de grâce dans Nzambe, couper sa Nzambe merci et puis aussi que le reste il y a année na maboko na et le reste ils a programme na biso moto ça ndenge to lingala ndako to fêter c'est to linga to fêter biso na biso karabiso c'est to linga to fêter na moi quelques invités karabiso donc voilà. Merci beaucoup Nanou Chefela. Là je tiens à remercier Evan Indeka Jérémy Babi les 13 onde ça va barder na niveau ya ba mokali wana to za l'ensemble pour to tindiko kende toujours liboso Evan Indeka Jérémy le président ya
bon moko kingasani voilà on est ensemble nanu chef là nazo comprendre te ba rumeur ezo circuler na ebité et puis nga na mona to ba rumeur pour nanu nazo ki affirmation te mais na ye awa na kuti pe quelques acteurs ya groupe théâtral Congo batu bolo ba ke nanu chef là pandi groupe Herman Kasongo ayibi barter je sais pas na ye pe na kuti bango réellement isa bongo. S'il faut bien le dire, ils ont bon côté. Ils ont bon côté parce que Lionel Kalema, Panthère Noire, ouais, Azadea, il y a groupe, il y a Alongwa déjà, Alongwa qu'on compte déjà les bossons nanga. Alongwa les bossons nanga, voilà. Après que t'en as ça les groupes, aïkoya. Bon, on a bien qu'on koyi batté même les pères ici Kazali, et ça les bien d'un mon abisso. Donc, il y a Mabé, ce qui est mon Mr. Chilobo que je salue depuis Canada. Ce qui est déjà Mabé, ce qui est mon qui Mabé, donc, n'est pas boy. Ce qui est, le rôle là, n'est na Congo, on a le quoi, moi, ban liboso parmi ban liboso à groupe. Na minute, so, ils ont le quoi, ba pande qu'on a bango. Basé pas de qu'on a bango. Je te dis, ça basé pour ceux qui déjà y est mon comme le groupe Congo yo lobby qui na yibi barter na ils ont salé bien denga au mon abisso tous à la bouée. Et puis ceux qui vont comme mais ils c'est pas qui ngana yati. On comprendre. Donc y est pour na y et ça allait déjà bien. Donc ceux qui battent bon mon que ayibi donc je sais pas si on expliquer on dégainer parce que ça ni ki moyibi eza na bendi batu ya batute eza ka bandi kunanga iko panza groupe théâtral panza oui ya mabe eza la peut-être na yebiki na zui mukrozo wa mutumo na yebiki asimba ki groupe Congo nga na zui ngamoko na ke na bendi na yebisi yaka to travailler on ande mabe mais Lionel Kalema muto déjà salongwa kala na groupe Congo. Ezaki comme président na yo Herman Kasongo azo préparé koya na kini par rapport à tout ça je sais pas uko lobanini oh mon déso préparé voyage arrivé na été za président nanga azo zonga donc na boa ki ba flair na nzela na oui ce qui koya na ya ozaka le bienvenu parce que za mboka bankati mboka ba coconut mboka na eti sura nya ya na mboka ne. Donc, Ozara est bienvenue dans bon retour dans Mbokanaï. Quand vous allez comédien, nous regrettons Nani. Et l'autre. C'est quoi ça, toi, le beau sac. Je t'ai dit, et l'autre, n'a regretté raté, attention, balobi, va refaire mon kill, non, on dit, maintenant, à la carte artiste et comédienne. Donc, on peut nous salam souhaiter comme ça. Voilà, affaire concert Nayo et Ninayo par rapport à Moussala. Lise, na président ya groupe Sinar Caleb Tukibana, oza mwasi. Na ibite so kolo bani. Naza mwasi, na ibite so na kolo bano bien que zairona, na ibite so na lobanini parce que vérité ils en a quatre ça ba on me balene mutu ba yebi yango, ba yebi ndenge ba solo laka. Bayebi eloko nini sale ki babibana donc déjà pour nanga na mona likambo koloba te po soki likambo koloba ngai ezala so bayebi singa effet là Elisa nga funda président Caleb wana na oreille koloba ki te ya sala bongo te ko mais déjà ça fundi makambo c'est comment dans l'état et c'est makambo l'état nde ekata donc je n'ai rien à dire ezara ke même likambo mbongo même donc ayebi ba raison etindi asala ngo donc nga na ebité so na rolo banini po so ki tamu so za ki likamnanga nga na zape na façon nga na memela so za ki pe likamuna yo ongo zape na façon ngo to comme eza likamuna ye amonike amema président Caleb na justice ayebi ba raison et pousser et que no funda na justice conseil par rapport à ça président Caleb Azam Kolo Elise Azam Kolo bazaki ensemble ande ko travailler na groupe nae ti comme un niveau ya boy d'autre part banani ba réputation ezo beba et tant que mutu ozana kati ya mondango conseil mo na bango on le veut bien qui baza mikolo mikolo pe abongana conseil donc problème ezali tous à la mayele ya biso ya osa donc tous à la prudent mayele te parce que tous à mayele biso tous à la prudent na ba axe na biso tous à lelo na bengi grâce na film nanga il faut tout la bien à débit pour que lobby et même biso na problème té donc c'est ça question et pas aussi musique
question est... Beaucoup de gens parlent des faits là dans le mauvais sens. Ah bon? Oui. Et fait là, ça lélé, et fait là, se comporte mal, et fait là. Les longs amours dans un yo, tout ça peut les bosser à caméra. Et fait là, expliquer, bango, va comprendre que, oh, balbar, ils ont bon côté. Balobani. Que fait là, ça lesbienne. Et fait la baby sa réputation dans une abamakambo eleka. Et fait la boé. Donc, beaucoup de personnes vont comprendre, oh, yo, comment l'élo, une mère a géré, donc, groupe n'a mobimba. Bon, pour la yango, au moins na zabu. Donc, il a refait un détail sur la bête sur la groupe. Te pour la bande pour expliquer bateau. Bon, moni enga zakananga boité na kaboué. Et ça obligatoire, tout le monde a quelque pensé na yendenge alingi sur moto. On comprend? Grâce au moment ça tout ça là, ezara musala ya atolobo garder réputation na yo. Atolobi o garder personnalité na yo. Ce qui monta lo bebisa ngwa ko bebisa na yango. Donc, on l'état, on a pas de réputation. Donc, si on est dans minute, il faut que les solo ya groupe nanga, il faut que les solo ya commerce qui est là pour que le groupe évolue. Que na ba beta les solo on doit expliquer public qui public ndé na zaboé na zalaka intelligité na zalaka comportement ma bête pour ceux qui muta alors et bien ils ont battu mususu ko ba beta les solo na on dira la no mbeto moko. On dira yebi maramu na yo. Mais sur l'analyse profondeur au monde, attends, ce pas tika ta revendre na yo, même pas une fois. Nous avons abété les so et puis grâce. Grâce jour on a dongola kinga, a dongola e fait là. Et na vanda place moko na mona grâce à zo dongola fait. Ozo mona ndé mukina biso toza. Donc na minute yo, ils peuvent parler nyonso baza oyo ba ko semble bango bon ya koloba. Important c'est ça, c'est moi. Nga mon ami yebi je me connais et puis bateau baza tout autour nanga ba ebinga très bien surtout bateau nanga o na ko ba bateau parce que nga na ba camarade te ba camarade ngeza ba nanga ya groupe ba camarade nanga na boso na ki ko fanda place mo ya divers na benga Romi Mboso waza disciplinaire ya groupe na benga Lionel Kalemba waza DA ya groupe na benga Élisée Tokome waza trésorier ya groupe na benga Dorcas Penzale azana Wata di groupe ndenga amiboka et endroit nako benga bango to vandi po bango ba otikala jamais koki koloba mabe nanga et puis bango ba ebinga très bien siko bango nesko tamso akuta na lisolo moko ma prena tamso te bango ba to ba défendre nga ngono likanactivité pour na bisa bato ki na za comportement mabete na za ka lesbienne te nano donc musala o na osala. Ça permet à tout le monde à traiter na ndenge na yenyo swalingi o ya sepelisie et puis nga no samba na TVT pour na lobaki na za bongote ba o ba pene na nga ba ebinga très bien. Voilà question et puis réponse na on a bino bat boloba mabe pour na j'espère vous comprendre o alobi ce boza la besoin na boyeba asalaka bien ou mabe. Après ce numéro d'une émission oyo et ça pour na ba bêtise tant pour na benga pour na conseil so esengi pe bo soutenir groupe Kende Liboso voilà bo ça lango ka partir à numéro na ye bato libanda bato baza en 4 saisons na biso bato toza Afrique libanda ya Kinshasa précisément na Congo beaucoup aider par rapport ya numéro oyo a repesa nako tangelinga ba chef nani ba ADT Badeya banani aucun présenté biso bango yomoko. Ah oui, nakata groupe jusque là, nakata bureau tozara na DEA babengi directeur artistique ya groupe, toana disciplinaire, tozana chef à répétition, DEA na biso Lionel Kalema. Au côté les mal Lionel Kalema au côté les manos ça bateau bon ça la biso plaisir ba so ba monyo pe na nzela ba comprendre que chef ya nini non ça na wana je reste pour d'ordre je reste aider biso la micro PC voilà soit ça na 2 ou 3 personnes mais pas pour oublier voilà au PC. Ok, merci beaucoup. C'est l'artiste Lionel Kalema. Donc pour ne pas parler beaucoup, Nazopé ça va dédicace nanga na baignon so balinganga. Pourquoi pas à toi, le grand frère Roli Oleke na Montréal, Rabin Morote Montréal, Anita Moutete des format canadienne, la femme à la taille qu'il faut, à la beauté qu'il faut, aux démarches qu'il faut, à la couleur qu'il faut, et pourquoi pas Clara Moutete la parisienne. Pour finir, je dirais le groupe Victoriella,
au nyonso surtout bolinga biso bolinga mama fela bolinga biso bakalema baromi mboso ba Élysée Yamé ba tout nyonso surtout baza na groupe Victoria o ba sepelisa bino bo continuer kotala biso puis kopesa biso chance boza déçu te bote kotala film na biso bote kosila wana vérité cachée face cachée pardon et puis il y a encore un deuxième film à Ozoya tozana nous allons na kati ya maki tozo préparer ngo malembe beaucoup bientôt. Donc pour finir, je dirais un grand merci à vous, le président Herman Kassongo Molimo Ebenezer, les gourous, Gez Mawete Garabina Naboika Machine, Samso Petit Cœur, il y a eu un Wana, Rodrigue Mawete en tout cas. Mais big dédicace à Viron Zambi, tonton, Viron Zambi, les grands réalisateurs, il y a eu un Wana, donc voilà quoi. Nazong si micro pas chef, Oyo Alandinga, Nassima, c'est le chef Élysée, Toko Miazaona. C'est la trésorière du groupe, donc voilà. Oui, merci beaucoup. Comme on a Élysée Yamé, la trésorière, il y a le groupe Victoria. Donc, tu travailles quoi? On a bien allé Moussali Zali, Mignolo Bezate, et na pesi non merci. Na maman présidente na nous se fait la guerre donc baya basanga na balala na presse batanda mayonde nzambe donc wa boyo akina presse mutu ki nyati wana na nzimi donc on a pesi mbote na babi rosto masungu lance vert depuis des Panama bambote na yo et na ke ba côté kuna na pesi mbote na yemo babi Jojo pota garçon Tokyo depuis Japon to solaka neto yokana ki esalanga bien et na pesi mbote na famille yambe mobimba na bosanité mon oncle privé honorable François Lokoka député Li donc Yonde Nzambe merci na groupe Victoria Mobimba na lela bino ya dégâts merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Moi je m'appelle Romembo sur 3 étoiles donc il y a groupe Victoria. Il n'y a pas vraiment trop à dire parce que mon dé a déjà le bio déjà Koloba où il est très important qui n'a qu'à dédicace. Par là, je vois mon vieux que j'aime beaucoup, mon vieux a soutenu partout, mon niveau dans la golf, qui ont les dégâts matériels, papa social, mais c'est machine à voter. Dans mon niveau dans la Bardilo, c'est depuis Paris. Dans mon niveau dans la Peter Kamba, merci Nagnon Sozo ça pour Naromi. Mon vieux dans la depuis Montréal, Roli Loleke, donc Babi, Sogi Yote même au boulot. Donc sans oublier la femme qui est belle plus que la Belgique. Donc Angela Touezi, de gros bisous à toi. Naomi Izou la fille à la peau blanche. Gros bisous dans Sozali. Donc le président Herman Kassongo, beaucoup de respect. Dadi Coco, oh là là. Mon papa que j'aime beaucoup, Herman Kassongo, big dédicace now. Merci. Merci beaucoup pour passer le micro. Ah oui, donc Spenza est quand de la puissance du groupe Victoria Wata en personne. Vraiment, je vous dis vraiment merci Mingolo Beyate. Merci Nangé Beli na mon tapé sans confiance, en formation. Donc, ils maman a nous fait là, moi c'est un monde de ma casse, moi c'est mon course, taille S. Donc, abonné moulaya, abonné truc, une femme naturelle. Je l'aime vraiment bisous. En tout cas, merci Nangé Beli na famille Nanga pour vos conseils, vos motivations, vraiment. Merci à vous. Maman Nangé Beli na famille Nanga, famille Miandoudi. Bami Nanga pas tellement embellé, non, tant à parce qu'il me souvient ça la joie. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Il y a Liboso dans Sengana, nous sommes merci parce que Yende Azobatela. On a tango et fait la Asalaki groupe. Asalaki na ronzimate menzambe déjà à Trasaki. À Trasaki, ngai kombolanga métance, maman métance. Na kati ya groupe ya Victoria ngai yo ba obaebi ngai baebi. Vraiment. Nazo senga merci na nanu chef là parce que nzamba pesi makasi anzima kite merci ko inane yango ekoki wana tango ngai pe mettons na groupe ya nanu chef là donc nazo mona musala o ezo salama donc te alekina ba ya mususu mingi ya lobezate vraiment félicitations bon
nasengi nzambe merci parce que ndenga comme si biso na inane azwa lokumu vraiment toyebi ke toza toujours likolo Victoria toza likolo na nzambe na Jésus Christ de Nazareth toza likolo pe ekosimba esi esimbi ekosimba merci na ba chef nyonso tunde boyambaki nga na ku Victoria merci vraiment na batu nyonso donc na lingi bino mingi. En fait, moi, mon nom c'est Dixon Bunkeka. Je remercie d'abord Nzambe parce que je suis parmi les nouveaux recrues. Dans le groupe Sika, maman présidente Nanga Yambinga très bien avec tous les chefs. Donc c'est ma première journée et directement dans le espace sur les canards vers l'atelier. Donc ça m'a pénétré très bien. Mbote na opesara na famille Bayolo avec tous mes potes, sans oublier Staff Bel Air na banda séparée Takos. Merci beaucoup. Ouais, moi je réponds au nom de Carmelo Massikoti, autrement appelé Tonton Star. Na kata groupe Firto et à mère Nabiso na nous chef là. Ouais, je profite pour saluer la famille Massikoti, la famille Nangaya, famille Massikoti. Je salue mon ami Raphaël Kaimbe Papa Doc depuis Canada, Michel Mayokenda depuis States Nazwa Kiango. Christo Toto na Paris. Donc bango nyonso na pesi bonka bambote quoi. Merci beaucoup père. Ouais, bonjour, nga Birsaline Samba. En tout cas, na pesi bambote belé. En tout premièrement, na pesi merci na maman na nga na nous chef là pour la confiance en azopesa biso bana e. En tout cas, le groupe Victoria formation ezali. Yom tozanda ko se déranger non na sa théâtre théâtre formation ezan vraiment ba chef baza disponible pour na ko former yo. Na pesi mbote na grande sœur na nga Leslie Niala depuis Angola. La paix sur scène Mampuya depuis Italie, Bambote Noé Ebele. Merci beaucoup. Merci d'abord na maman Efe là donc babi nda kunde angoyo na kenda ki be moi na nda ko comme na versas kitoko donc na zong na nda kwa mama. Donc dans la zone nda kwa mama kwa mabiza la mais kenda ki na yesu nda kuna biso butala nga sukuna te na Zasco awa na Victoria. Donc kuna za invité mais nda kuna nde yango ya bambote belé kaka na grande scène na propre chance vi moi na pota tongo na Max Service ya Alpha moi c'est qui toko salaire ya propre na limité da bambote belé ba gros bisous. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. On a remercié maman Nanga Efela parce que ayamina mabo fumama. On a ba chef news au baza donc bayamina mabo fumama. Je m'appelle Arnaud Ilanga, le beau garçon, grand coiffeur, na boaki libanga nanga et pana vie nanga maître Miguel. Na maison la casa aussi petit frère nanga Daniel Gouti grand coiffeur aussi sous Zoé Kanda grand coiffeur balandinga na minute o sali bien. Merci beaucoup. Groupe théâtral Victoria Bauti ko s'est présenté vraiment et ça lui soit énormément bien comme on a regardé étoiles 3 étoiles et combien 3 étoiles. 3 étoiles. Voilà baboga ba coiffeur ba nani sous baza. Ba si comment moi ça awan. Et puis mara vraiment likolo merci beaucoup na sepeli pour aux chances na bana mo ba oza ko encadrer bana na niveau ya musala bato msu batala biso ba comprendre te donc ba sa bana na niveau ya musala baza pe bien bazo respecter et ça la bien nano fait là tozo que la biso to comme la suka vrai ou faux oza une fille colérique Faux. Vrai ou faux oza na ba guerre esprit na ba ning ba collègue no ya théâtre beaucoup plus si ba fille Faux. On dit ma femme ôté. Hey Nzambe. Jean-Singimbi gauche magique babi mania ma sport hein. On est toujours ensemble ma Cambrizongi. Qu'est-ce qui fait que Yona Jorvi Mwanda Bruyo Kanakati? Tu veux Kanate? Et sa question. C'est mais qu'on a beau le baba qui c'est un gars réponse à yo. Oh, on a présent Jorvi toi on a problème.
Oh, tout ça très bien. On a perdu. Na leka na. Et puis na leka na itinet. Nayebi me na yoka pe kolongwa no ezaka na ndenge moya bien te yango esala ke si lelo na yoka ti lelo bozala à bon terme tu te omoni loko eza koyoka résumé ezaki koyoka ko confirmer te donc ezaki koyoka quand eza koyoka wana etikali ka koyoka on n'a pas de problème na président Gervais Mwanda na longwa la groupe na ndenga et puis na nukutu ezaka groupe te eza structure donc naza bata lelo ne na bosi na bina kina bana ba na moniki awa temps répétition na répéter mingi te beaucoup plus ya ko diriger na posa na répéter les sous à part awa donc na x ne peut ça groupe théâtral te za structure donc on n'a pas de naza na problème na été ezaki pe séparation pété parce que ezaki kaka charge na omona répétition nanga répétition ya kuna tournage nanga tournage ya kuna sans côté tournage ya banzonzi a quand même fona ça musa na sérieux na moni que na sola ki na to sola normal et puis à répondre normal bonne chance star réponse à pesanga lelo pe oko sala ba film nondo tourner boye obengisi babintu obengisi bato ebele obozana bango ensemble soki kobengisa bato to comprendre eloko te nde to abo tozaka ba artiste ebele grâce yana film msusu ona kominga na to ba camarade na ndenga scène et na ndenge ya vie normale to ba camarade mais film ona komi nini personnage maison na ngote et sika ona koko peso rôle les ate no bingo ten les aloko même ngomone tingane na zabwe na za ba toto so na bango très bien ba koma ba filmer mais nde ba koma ba filmer to so la bien mais tam so patikala na ko benga ngate mais to solo la bien makasi na ko s'inquiéter na comprendre que na no rôle na nge monanité. Il y a un problème. Ce qui un jour, nous avons fait, mais c'est que nous avons présent Gervais. Nous avons hésité. Quand nous avons un téléphone, nous avons Kennedy Nandako. Nous avons Lukiti Nandako. Ce qui fait, mais c'est que nous avons un interne. Nous avons un et ce qui c'est que nous avons un bengi. Autant à ici comme bonité. Pour nous avons un binto. Oh, il y a un guide. Mais pour nous, le basso est que nous avons un et on dirait problème. Tout solo là, n'attends comment on était point. À faute, ça ne on l'a ça artiste pas jouer bien. Merci beaucoup. Tokum nasuka émission na biso là je vois Adonis Mapouya Nzambe Dibambo Mababi Mutasimbi Mola Nyonsoto. Bon retour déjà à Kinshasa la capitale. Je vois Ridita Mwamba l'ennemi de la pauvreté. Babi place ya comment so bwana nzala fobolia. So bozangi yo mais la fois Samuel Omo. Un grand merci à Viron Zambijika Kis Babi les managers. Il y a Makambo Bele donc artiste complet wanangande. Oui. Na PCM côté Sikazali. Merci beaucoup. Quelques dédicaces na ba oyo et puis au petit numéro ya téléphone na yo na bato bolinga ba contacter yo na ndenge ya libanda to na kata mboka na. OK, soutien, tous avons besoin vraiment ya ba soutien à tout moment. Leti même moto azan pour ça produire pour na filmer, production filmer, production anini a obenganga. Plus 243 89 71 52 104 plus 243 89 71 52 104. Un grand merci ya liboso na osenga na artiste nyonso ya Coupe Victoria parce que ba pesanga confiance aveugle monde baloba donc oye pas monto moko oye bino nukutu oye ba venir te oye bi lobité mais pesika confiance déjà merci na bango nyonso ko bana na chef alikolo chef asuka et puis ba membre tout ya groupe Victoria na pesi bango vraiment baza pe décider pour na ki bobo ka bato libanda mingi c'est que à travers yo oh vraiment un grand merci les sous dans la salle au côté sur dans quatre salles mon confort balobi espace cité du roi Salomon na tunyote comment ça la pour foutre en place au répétera poser un sponsor oui donc sponsor à cause à la thé mais déjà to ozanga batamite malamu te déjà maître Shadrack Kaba a kotanisi biso déjà a sali keto kutana na Dr Kalunga balobi le serpent de Moïse depuis États-Unis batamite malamu ndengona a kotika la jamais kolingate kena kele la siège au moins on est déjà ekorozanga te merci Belé na baye ba kolo siège oyo
au bapesi biso tokuti to soki toye na cité du roi Salomon toza en pause a lancé pe message na ba nyonso pour na ba réception pour na mariage yo momoni sal nde ezati donc vous en avez besoin que tout boluka bo de peut-être bo décorer ba kiti bango moko nyonso bango moko pe ba osala toza na pause à 23 na Matonge direction bae bikin na Matonge na Boyoma bikin to Matonge pour na bikin mais comme direction bikin et puis Matonge pour moto aye bikin Boyoma a ozanga donc Victor eza place moto nyonso aye bango donc na pause à 23 chez maître Marcel Ludovic Ilunga donc toza awa to répéter awa mbote belé na ba nyonso balinganga mbote belé na maman langa oya botanga mère kande na lobaka ta ba bandeli mokili yondo zaka mama mbote nanga na mama Matim Malumbi depuis Belgique wana mama botana no chefé là mère nanga vraiment ya master nanga copine nanga nyonso pour nanga la pesi mbote na maman nanga Jeanne Joko lutte contre la vieillesse donc ba pesi âge nae au moni motobi beaucoup c'est les âges donc mbote belé na famille nanga mobimba famille Joko famille Malumbi ba et tout au balinganga baza tellement ebele tant au micro ya kaliboso bwende ba kombo ekimaka mbote belé na Orline Lukiesa ba Orline omoni Lukiesa Orline omoni Jenny Lukiesa mama pasteur merci vraiment pour la cadeau na zwaki yango ba fendi wana na ba machine wana donc ça linga bien mbote belé basé belé na tanga bon les kebele to kompe na suka émission donc na accordé deux personnes na pesi deux personnes ndelikambo na pesi mbote na libanga faut pesa mbongo kasi libanga neza yo feleta mbote belé na levier c'est presque nzazi levier c'est presque nzazi papa malamu so ba papa non so ba yaka bongo donc bien mbote belé na héros dans l'ombre les grands baleines il y a l'ingénieur batanga kombone mais les grands baleines yemo ici kazali à comprendre que les grands baleines so raza pembeli na yo c'est qui mamba bien donc mbote belé ba etu balinganga o tu balinganga o tu balinganga musana nga merci pour na ba conseil na bino et puis ba soutien na bino donc to saka musala na osala ka musala o ici petit sarabino. Merci beaucoup, c'était bien Nanou Chefela Babi madame la présidente des groupes théâtrales Victoria. Voilà Victoria, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Voilà, là je profite aussi, on peut savoir des gros bisous à toute ma famille. Là je vois famille Boulela, famille Moutara, famille Mako, la famille Kalema, famille Ibobokete. Boza tellement ébélé. Qu'un à toi ma maman chérie Chantal Ibo depuis quelque part, ainsi qu'à mon papa Claude Mako, là, bonne guérison nayo. Bonne guérison plutôt depuis Angola. Je reste bras d'or derrière la caméra. Grâce Parker, ainsi qu'à Hilaire Serpent, notre réalisateur, monteur. Il y a une concert. Ça devant. Comme échappé. Merci pour notre assistance. Liboso ya nanu chef la ba mom so ekimanga. Bolimbi sanga vraiment. On a annoncé ngabineza ba suggestion, ba remarque na bino. Voilà, bo et makabo commentara ba émission na biso, bo partageaka yango ça que musa na biso et kende liboso. To elebino déjà rubrique ya spécial week-end. Week-end passé tozaki na Capella et cette semaine to solana grâce Parker déjà to ba place to quitter là. Donc to a besoin ya ba sponsor, ba partenaire, ba qui ça m'a ébélé. On fait que ba rubrique na biso ba qui ça m'a lisusu ya bien na ba misusu na no ezalate to komisango na monde ya média na biso. Quant à moi je vous aime énormément, vous s'abonner, vous se réabonner. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.